Makangu pe bangankolo wangai Telespater loyeli malamu na makamabuki losako na bino boso ngai tata sungi tata makamabuki. Bon, lelo nakosala mwa analyse mokie ewumela nango te par rapport ya Denis Lesi na maloba uchi koloba sur Mopenya. Mais nalandi pe ba mama misusu ya YouTube, ba mama misusu penza ba sexanga. Denis Lesi alobi que maloba wana yazoloba Mopenya mutalbimisi yango ayebi te soki eza solo to ya lokuta. Mais yoka na minora ba mama wana. Denis Lesi azali ko confirmer yango c'est qu'ils est solo. Bon, ngana tu na minora mama. Papa oya boti Mopenya. Na Denis Lesi mutabota Mopenya te. Bogondi milanani. Papa oyo alala na Mike mbeto moko. Yaya ya Mopenya ya mobali alala na Mike mbeto moko selon maloba ya papa ya Mopenya. Bon, bogondi milanani, bogondi milanani Denis Lesi to bogondi mila baboti ya Mopenya. Yanga ba bino ba mama ba YouTube oyo bo sala ka makambo kaka par sentiment en fait. Donc qui maye les a les sous na binoté. Les a normalité, c'est pas possible. Denis Lesi y a confirmé maloba wana sur viol sur quelle base? Il était là? Non. Mokolo Mike Abala Mopenya azala wana? Non. Mokolo Mike azalaka invité par baboti ya Mopenya. Denis Lesi azala wana te. Denis Lesi c'est un profiteur. Soit disant ayebaki makama pona lobaki yango te. Donc aozelaka Mopenya pété, soit disant pétage. Pona yeba lobaki. Oui, na yebaki yazalaka bon. Donc en fait lelo ezala na pesa une preuve efficace. Magambo ya nano wana petit tatu ce qui Joël tatu magamoni ya ba vidéo et audio na yo wana. La toute première fois oyo tato Denis Lesi aleka batune mutuna par rapport à ça aloba boye na koki naza sûreté ko ezaye mais ekoki kozala ye aloba bongo mikolo eleki azongi akomi koloba oui nazali sûr ici bapesaki biso ba information na yebisi ke uti akosolola na musicien na tia kutu video yango. Donc vous voyez, donc Denis Lesi azalaka bongo tango aza donc aza koyaka na net azani sûr na likambo azoloba te. Après bato bakobenga ye bayebisi non eza boye ye omona ye na net asali net asa yebaki déjà a profitaka sur sujet. Denis Lesi yo lingi Mike te et je comprends pourquoi Mike aza ko éviter ce qui Mike atunaki yo en plus ozoyoka pe sonité ya kolobela yango kwa na kimvula na yo na mvula na yo wana ozoyoka nkele te ya koloba makambo oyo Mike atunaki yo esalo pe sonité yo tata mokolo boye ozoloba na donc na lolendo nyonso ozoloba Mike atunaki ngai nga na yebi ndenge nini ke nano azala bambende te Mopenya azala bambende te mais c'est normal atuna bongo po elekisa ete yo omoni nzoto ya Mopenya parce que makambo yo bimisaki na mondoko na oyebi yango ndenge nini ke Mopenya na esika wana aza nango te alors que ye mobali abima na ye ayebi esika bambende banani ezali bakinse kwa ezalaka ye moto abima na ye ayebi yo bon yo ozali tata siko oyebi ndenge nini ke ye aza oyebi ndenge nini ke ye oyebi ndenge nini ete Mopenya aza nango te c'est kotalaki
donc oza tata moko en plus na ba vidéo kala makambo bimisaka na monoko na yo eza lokola tata aza ko donc tata ya pervers ya pédophile aza kolula mwana mokie makambo bimisaka na monoko no wana yo soki bazongisi yo na nzela okomi kokosa oh eza nango attends bozela toyekana ni mwa extrait ya moto ya boyoka mutu soli mamboka awa mutu aza mosika esali eseko tozosola mamboka c'est très bien toyebi l'église c'est pareil vous allez seul peut-être notelema kobimisi mwa hypocrisie toyokani kosolola samedi oyo ya Pâques guerre ya bana c'est ça le premier effet on me balait comme un cadre ya bana ok mais il a si bon aussi là on va balé balinga tibelo pourtant on a besoin de maïs mais quand on peut la faire attends tiens moi pause c'est normal balingana mais l'électricité que bolingo ezali à 100% balingana po eloko eza kolingisa bango ezali lien oyo baza nango par rapport ya bana soki bana bazalaki te ni Mike ni Mpenya balingaki kotiela bamiso bango mibale bana nde moto eza kosangisa bango yango wana balingani mais kolingana ni l'électricité que no bakobimana tata mbata ya choko tolanda ke alini mwasi to ya komi na coopération na mwasi ya ex ya Moïse bongo yanga otala ingate ke mwasi na nga ex na nga ana nutati yo mona ki onde on comprend de oteki mwasi na ai bon. Ce que je trouve bizarre, na monsieur Oyo, Bobengaka soi-disant prophète Denis Lessi, makambo yo solo lina Mike na kuzu. Pona nini yo omemi yango na public. Pona nini zo koloba makambo oyo solo lina Mike na cachette en cachette. Soi-disant yo zali tata. Ozana sécurité. Ce qui moi na tunakyo pour Mike aza mwana na yo. Ce qui Mike a tunaki yo yo oyebi ndenge nini ndenge mutuna na tunaki yo. Si kawa yo oya koloba ngo na net pona nini. Eza makambo oyo elinga esa ebosololaki na kati ya kozo moto pa yeba kite moto pa yeba kite ete yo na Mike bosololaki. Okoka oloba no kaka yo na Mike bosolola mais makambo mususu faut pas oloba. Parce que oza moto moko kosala na admité administration basala lango boité oza na sécurité munoko no eza mai donc yango donc on suit on essuyer que munoko tout le temps parce que itangaka tout le temps c'est pas normal oza to papa yo tata mukolo boy na mvula na yo wana oza nango wana na mvula oza nango wana hein mobu donc oza na mibu ebele koleka Mike oza na mibu ebele koleka Mike kasi nini eza kotinda yo obimisa bosoto ya boy oza kolobela yango mpe na lolendo nyonso ndenge Mike atunaki yo yango mais eza crédible te eza nkele okoki jamais kobimisa maloba ya nzoto ya mwana oyo ya mwasi oyo oza kobenga mwana obimisa maloba ya bongo na mwana en plus na télévision ya YouTube pas possible bolanda lisusu non au senti bolingoté au senti ce que Mike avait fait c'est la colère c'est pas bien en bolingoté ezali kanda parce que ce qui lelo moto a exposé Mpenya Mulumbu automatiquement va exposer Mike c'est pour ça Mike a silikaki
parce que na moment où yo zali ko exposer Mupenya ezali ko exposer pe molumbu ya Mike parce que Mike asangana na Mupenya donc bakoma moto moko yango na bakela bana donc oyo esimbi Mike côté oyo esimbi Mike côté ya bosoto esimbi Mupenya oyo esimbi Mupenya côté bosoto esimbi Mike po eloko wana eza kokangisa bango bongo eza kozinga bango ezali nde bana soki bana bazalaki te ata Mike asali na ye buzoba e otala Mupenya te ata pe Mupenya asali bosoto e otala pe Mike te kasi pona bana parce que tata nde aza kososola ngo malamu koleka Mupenya. Pourquoi je dis ça? Parce que tata dans aza komona yo soi-disant prophète Denis Lesi oza kosambusa mama ya bana na ye eza kobebisa crédibilité ya comment ça s'appelle ya bana eza kobebisa dignité ya bana yo oza koloba ke mona mupende ya Mupenya siko bana ya Mupenya bamona yo mobange boye oza koloba maloba ya bongo libosa mama na bango bana ngo siko ba kososola ngo ndenge nini. C'est la raison pour laquelle Mike aloba kibongo. Voilà. Tolanda. Mais tous les problèmes, comment vous les résoudre? Dernièrement, maintenant, il pesait la dernière, papa n'a pas limité, ça va tout sauf jackpot. Mais Mike n'a pas limité. Non, on a aussi. On a des maloba yo moko za ko bagisa. Parce que pour ni maloba kitoko bongi bimaka na minoko ba mususu bimana minoko mai e Mupenya te. Mupenya bimisi na munoko na ye ti donc akobebisa bomo ya Mike tim akokufa. Wana ndi biso to kolandela. Oyo zo loba wana eza ba fantasme, eza ba fantasme en fait. Eza ba fantaisie. Ezali ba fantasme oza kosala ngo bongo pona bato baloba oui mai Mupenya zakana bolingo ya tata bana na ye Mupenya non eza lokuta à 100%. Po oye bimi na Mupenya eza mususu oyo eza ko bima na yo pe eza mususu yo zali tata moko balula maloba ya bato. Mupenya bimisi na munoko na ye akobebisa bomo ya Mike ti mokola kufa donc ya linga mona Mike akufa. Wana nde maloba to moto yoki ebimi na munoko na ye. Donc oyo zo loba wana eza nango buzoba eza lokuta tolanda. Comment Penel va d'apprendre à me comprendre Mike, mais à cause du discours, à ce discours, Mike a volé d'Israël pour papa. Les problèmes, nous devons résoudre le problème. Il y a Mike nan. Et ça y est mon Mike. Sérieux? Oui. Pour bailler Bani. Parce que la semblant. N'en pas bête à notre bah on a plein de choses parce que ceux qui Mike a une pénalité mais Mike a ça mais est-ce qu'elle allait presser? Est-ce que c'est obligatoire? À ça presser à outi ko kabwana na mwasi oya lingaka makasi oya à Bali ben à ça presser ko balate tikaye Aza, en plus naba Zawada tout ça donc tout ça aussi ça donc ça contribue aussi donc c'est la raison pour laquelle Azobala donc a koki ko bala boité mais ce que linga moi c'est baba ah yo beta kabasi ah yo otobola kabasi na sima moi c'est on a oya ko dragon est-ce que linga parce que ninge malobezo bima boina net quand même soyons honnêtes donc botikaye afanda kimia pour l'instant à se ressaisir à ngana ko sepela kutu Mike kenda ko bala na ta mundele to mwandi moko boy voilà parce que à éviter nani moi babasi ba congolaise pour éviter trop de problèmes en fait les ara conseil na pesi tolan a mo ba kitoko c'est ça ça zolo ba poso balai a mo ka bitenga na miniki mo ta ko ba o za ki sa ko confirmer la mo avec mon balai bien les autres la télé ceux qui montrent dans bango azala qui na sentiment ya divorce vrai mais le papa déjà est-ce que zoloba les abuzoba ceux qui bazali la sentiment est-ce que ko bala ezande
finalité ya sentiment soki bazaki na sentiment ya vrai kasi Mopenya publiaki sextape na ete soki ye Mopenya azaki penza na sentiment ya Mike kasi Mopenya ninga publier sextape na ye kasi Mopenya ninga kosala ba photo ya ndenge na ivoirien wana pona asukisa Mike Motema oh tala zappé wana pesa le kuta continue vous trouvez que Mike Azo soit moi c'est ce qu'il a baladé le père Azo soit mon père parce qu'il na c'est pour me on toujours non soki Penya laza kozwa mobali oyo esengeli abala te soki pe Mike pe azali kozwa te mwasi oyo esengeli abala ezali po koswana eleki kofinga na eleki moninga alingi kotika moninga na kimia te yango wana makambo ese esilaki nango kasi Mopenya aza kozongisa makambo esupu wana voilà le problème tolanda célibataire c'est-à-dire bapota na bango na bolingo na bango esilela te je suis franc awa nazoloba mpo Mike akoki kotelinga na ngazi wana te ako asafute kotaloba Mike alobi na ngai yo toloba mama nani na bongo ngai oyo yanga ex yo saleli sotekateka ye mpo natikaki asede epuis ozoloba na mase soki otikaki ya se défoulé olingaki kobimisa ngo na net boye te oyela yango oyebi bamama ya bayoutube oyo bainsense ndenge elobi kana na ngai Yvette Kalombo bainsense bamama insense oyo ya youtube bango bazalaka na mokomprena bayebaka kosusola makambo te yo ntango oza koloba oyo otikaki Mike se défoulé olobi bango bakozonga Mike alingaka toujours ye yango wana azosala bazuwa bongo yango wana alingaka atindaka bato bafingaka Mopenya parce que yo tata mokolo boye insensé tata insensé Denis Lesi ntango ozoyaka na maloba ya bongo na net ale oza kopesa banani wana bamama insensé badossier ezanga ntina tolanda telo mais oyo yanga ex nanga oyebi mamulo wana te vilanga ndiwa oloba nanga mwasi nanga ex nanga aza na nduta te esi bilo wana yo monaki nduta wana te donc bref ils ont des sentiments mutuels mais ils sont entrés ils savent pas comment retourner soki eza mutuel donc voilà ben pourquoi olinga bazonga et puis la minute ça déjà batuke oyo koto mobali mabe oyo koto mwasi mabe donc moyen d'azonga na te personne mais moi je dis aujourd'hui si Mike tu as de l'amour encore avec ta femme ton ex et que Penel nous a moins sentiment envers ton ex parce que quand on va violer c'est une façon de montrer que j'ai supporté Mike parce qu'il y avait l'amour. Mais avant Talana, déjà on a déjà topé Tanak. Ma famille va arranger. En d'autres, je parle le message de Penel. Ah boyoki. Ah ouais, yaza koloba. Donc ce qui baling, ce qui penza balingani ba on balé bazonga. En gros, c'est ça qu'il veut dire. Mais bon, après, à quoi attaquer Mike par rapport à violence. Viol, pardon, viol. Aïe, ça fait le voilà. C'est Mike. Mike, c'est ton ex. Et puis Mike, c'est papa. En quoi, à un moment, il va partir à vitesse. Cette image négative. Bon. Oyo ba moni vidéo na ba moni. En gros, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Ye tata oyo Denis Sazara bongo. Ye azolobo ke ye mutapekisa ki Mpenya ati ko bango tout ça apparemment. Écoute. Comment il s'appelle? Denis Lesi. Yo zara trop ozana ba mbaki moko ya osakana te. Mupenya na première sortie na ye oya a sambusaka Mike. Soki penza viol wana izalaka ezalaka na esika nango kasi sa bimisaka na mokolo wana. Po makambo Mpenya bimisaka eleki na viol kobeta. Donc viol kuta eleki kobeta. Donc eloko liboso nde oyo Mpenya ninga ko bimisa nde ezaki viol. Tu vois? Donc nga na muna Denis Lesi neti démon.
Denile Sazandoki. Denile Salingi Mike T. Je pense Denile Sazolinga pas bon Mike. Pourquoi je dis ça? Je sais que ça va choquer les gens. Et je suis même sûr en fait. Denile si il y a Zali missionnaire. Il y a Moïse Mbi. Parce que Denile si il y a le baga que batika Moïse Mbi na maboko na ye. Donc il y a zawana pona Moïse Mbi. Bozo sosola. Denile Salobara bon. Or, actuellement, Moïse Mbiye na Mike zo simbati. Matati za nakati, bitumbe za nakati. Moïse Mbiye kokota makambo ya Mike par rapport ya ex mama na ye na bazawada banini kobakele bimbakela kofinga Mike. Bon, ndenge naza ko suppose, ndenge naza ko suspecter un peu Moïse Mbiye azoluka peut-être liwa ya Mike. Donc Mike Tato yo Denile si yazo ka contribuer na makambo na ye. Pourquoi je dis ça? Parce que comment yo tata mobima oza koloba que non Mike azongela mpenya po azaka na bolingo ya mpenya. Oza ndoki na maso yo mpenya ucho sala. Mais ce qui Mike azongeli mais la prochaine fois, vous allez retirer les poisons direct. Oh, il y a direct. La prochaine fois, vous allez. Donc, à Kokata, écoute, na Kingo pendant que Mike Azola la pongi. Mais aux Andokiyo, Denilisi, au Kuki jamais qu'on le baba zongala. Non. Je sais que Bible les a qu'on le baba, oh, Nzamba, Sangisi, Moto Kabolati. Mais ngatem na Kabola, bango moko ici, Bakabwana déjà. Donc, ah, oza, ici, Bakabwana. Donc, binos ko boza ko bazongi sa ba. Oh, bakoka bazongi sa kabato te ou isika un ezali. C'est impossible, faut pas faire ça. Isika un ezali okoki jamais ko zongi sa bato. Donc, yo Denile se ndenge ozawana maloba na yo naza ko suspecter ngo ezali penza maloba ya bandoki. Lo ngana ko sepela o loba boy na Mike limbisa mama ya bana na yo azaka mama ya bana na yo. Mupenya limbisa papa ya bana no zaka papa ya bana no bo solola kasi moto na moto afanda na isika na ye. E soki wana me ya kozongana. Na ko conseiller kutu na Mike amekata mukete. Amekate. Voilà pourquoi dès le début j'avais dit Mike mekata moi chinoise moko boy. Ata moi arabe, ata moi donc bato bikolo moko bimisusu, mekata bikolo bimisusu. On ne sait jamais. Parce que des fois, bolingo na biso pesa la quelque part. Toye bagadi. Mais donc, ou soit kota carême na donc carême na le sambo pendant au moins une semaine. Au senga nzamba l'action penza mwasi na yo. Parce que point na ngai. Donc, koluka mwasi yo Mike, conseil na zo pesa très efficace. Crois ngai. Koluka mwasi oyo ayebani ni na Moïse Mbiye ni na lizinga moko boye eza na lien na Moïse Mbiye ou même na Denile si ou même na bato moko bayebani kaka na comment il s'appelle na Moïse Mbiye ou na ba Roland Dalwana koluka kosala yango te kaka partie ya ba relation wana bakoki kokota kuna eza le kwani tozo fongola porte. Au monde on fongoli porte na zawada parce que bango ba monaki lokolo zala zawada bien bolingi busala na bino ba leki na sima zawada ba tromper zawada yena mobali na ye yango na bazo sambuso boy na sima zawada. Donc relation oyo koluka il faut moto wana azala lien na batu oyo ba yebani na bango te. C'est très important. Conseil na repesa yo sambela mingi koza no pressé ko balate koza la pressé te so koza la pressé ko bala na yo mais koza no pressé te mais pas moi sur ya yebani na bato wana parce que ba koluka yo ba lia yo na ndenge nyoso. C'est pour ça baza ko utiliser ba maman insensé ya YouTube baza ko envoyer les awada babi misaka maloba buzoba pona ba mama insensé ba bandaka koloba basalaka ba live
et si du coup et ce le cerveau et baby ça cerveau et donc voilà et après ose la traumatiser quoi. C'est ça leur but. Et ngana kosenga no zala fort zala makasi kotika te pika penza na voilà. Donc bo pikili ki penza ya sena yo wana hein lendi sa yango penza lendi sa hein bo pikili bo bukundu wa nzoto ya mobali lendi sa yango lendi nengo lendi yango pe lendi sa pe bongo na yo bongo ya mutu. Voilà. Donc mon frère Mike on a kosenga no koyoka Denis Lesité à aucun moment koyokela yete. Denis Lesité c'est un démon parce que si Denis Lesité était vraiment un prophète, il n'allait jamais prendre ce que vous avez conversé en catimini et ramener ça en public. Jamais il n'allait le faire. Ce qui Denis Lesité ça penza parce que prophète aza moto ya solana tata. So oza ko solana tata nzambe, cela signifie oza la ba secret. Parce que et cause appelle na moto moko ba ko yebiso secret na ye parce que ayebi ki yo solana tata. Bon, ma BP ya bato yo binonyo so bosolana na batata na tata yemo. C'est ça le problème. Hein? Or Denis Lesité a solana tata te. Quand je parle de tata, je parle de tata Mokeli. Hein? Parce que le Nzambe là, hein, tu vas expliquer bien que signifie vraiment Nzambe. Parce que en Kikongo, babara Nzambe. Nzambe boyebe lexini Nzambe. Nzambe lakisi univers mauvais univers. Parce que Nza est lexi univers, Mbi est lexi mabe na lingala ou mauvais na français. Donc, tant que tu sangi, c'est mauvais univers. Na fana c'est si bon. Donc, Nzambe na linga la paye. Donc, mokili ya mabe. C'est ça, en fait. Parce que Nzambe il a mokili. Univers, cosmos. Et mabe wana il a soit moto, soit, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Vous comprenez? Donc faites très attention. Tant que même le mot Dieu là, il y a tataye mokoti, bocha angatembe. Même le mot Nzambe, il y a tataye mokoti, bocha angatembe. C'est pas par hasard. Yoshua lobaka, bosambela, tata wangai walikolo. Yesu lobaka bon poani. Po yebaki Nzambe wana, so belili yango za kobelela. Yete ye moko tata. Poani Yoshua alakisa bato kosambela tata wa likolo. Poani alakisa bato bon mituna bino moko. Akwalo balame bolo ba tata Nzambe. Poani alibaka bongo te. Mais alibika ka tata wangai wa likolo. Bref, ça c'était juste pour vous ouvrir un peu la mémoire afin que vous compreniez ce que je veux dire. Donc pendant ce qui ça Denis Lesité tika bomo ya Mike. Mike azali bota na yote. Yopo ozali bota ya Mike te. Ozali pasta. Oza fo pasta. Tika Mike asala bomo na ye. Mike na mopenya esi ba kabwana kala. Liba les alaka susu te. Donc on lukate ozongisa bango po soko zongisi bango Mike aya kokufa ne pamba. Parce que bolingo gozalate ata bazonga ni bolingo gozalate wana penzo kosino bazana bolingo te parce que bazana haine Mike azana haine ya mupenya azana haine ya comment il s'appelle plutôt ya Mike. Donc bazana koyina donc koyina ya mupenya na koyina ya Mike soki sangani kopesa bombe atomique. Donc basangisa bango te batika bango bakabwana. Et ndenge bakabwani bongo moto na moto akenda na nzela na ye. Donc bo sangisa bango te yo oza démon yo tata oyo Denis Lesité oza ndoki ngana moneti yo oza kolinga Mike apusa na pembeni ya mopene mpona boboma ye malamu
parce que bozo kokaïté esika zawada. Esika zawada bozo kokate donc du coup bomu luka ba stratégie boy boké luka ex maman ya bana na yi. Parce que boyebi que ex maman bana na zakana kana ye yango na maloba bimisiti. Akoboma Mike et bimina munoko ya zawada. Pardon ya mupenya. Bon yo ningo zongisa Mike na moto azoninga boma ye. Ah. Ozani ndoki yo tato. Oh. Bon, atiki bino. Nzamba za lokumu. Nzamba za na bino. Peace and love. S'abonnez-vous.